L'ité à Kandaza comédien mais ça porte-parole. Sur l'ité à Kandaza qui commune mon a bien affilé mais n'a habité. Mais chaque temps l'ité fois que combo là nini babengani le pango. Ngana senga un jour pas à la paix porte-parole yankela. L'ité ya nazo senga bana un jour za pe yangai. Osana. No postile ngamutina isa. Au postile nini? Na président. Présidence. Oui, de la République. Bangwana nyoso baza. Kidian Foucault. Ferré. Kidian Foucault. Ah, Kofi. Kidian Foucault. JB. Kidian Foucault. Papa Wemba. Kidian Foucault, molimo epema na kimia. Belela l'État, kobelela ngate, nga l'État. Olingi na sala bikamo. Kobanga te baluka ngai. Oyo ya mibali baluka l'État, ya basi baluka ngai. Ah, boponi ya basi. Ye mama mukolo ya mobimba nga mwana ndambu. Te wana ya ngate. Na kufela yo liwe swaka na boyi. Ah oui! Kotonga na facilité na République démocratique du Congo. Oui, eza possible grâce ya Congo Global Construction. Oyo ezali agence expert na makambo etali construction. Makambo otindelaki mwana tata mwasi mbongo aliaki okuzemokaki mwana mbongo construction esila grâce ya Congo Global Construction oyo aye na ba solution pona ko faciliter na bino nyoso makambo etali construction esalema na facilité nyoso batie na disposition na bino nyoso ya construction veut dire oza na terrain olingi basalela yo plan ya ndaku contacter bango construction soki okotonga malembe veut dire par étape obandi na fondation osilisi oévaluer obeti élévation évaluer omatiti na makambo etali batol sima na yango oentame makambo etali finition bango bazali expert nango basalaka bongo conception ya baplan étude ya terrain étude topographique bazali pe kosala expertise na contre expertise bazali kosala projet devis plan P bazali pe kofinancer ozali na terrain na yo ozoluka ba partenaire pour ba financer bazali na ba partenaire s'il vous plaît basalaka plomberie électricité topographie plan d'assainissement et ba ville plan d'aménagement plan urbanistique ezali kobetama dada okoki kozala na Congo Brazzaville oza na mikili ya poto na Angola na Afrique nyonso contacter Congo Global Construction ezwami na Kinshasa na avenue de la Nation numéro 11 na Kinshasa Gombe na sima ya galerie présidentielle oza mobimba ekeyo oui un monde encore Alikanga et toi mousquetaire Paris et quoi ça l'oufwa Jean-Paul Tata Jacques Canoa le CG Asbel l'amour du plat Kiro Makambo Pire Petit Nakati Michel Zol le Dion Mystique Serge Kabamou Nadjog Misitu Yokason Destin Tapé Papi Mayala Son Excellence Jean-Jacques Moulani la santé n'a pas de prix Maman Sophie Béa Bana Montikela. Bienvenue chez Aïdor Show, fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Bonjour, bonsoir. À l'heure à laquelle vous nous captez, vous la biso à Paris, vous la biso à USA, vous la biso à London, vous la biso de partout. Au besoin bon, libéraux l'émission à Aïdor Show, une émission qui est présentée par le vôtre. Aïdor Bokwala, l'international, il y a Pembe, certifié Likonango, Charles Jamboga. J'ai un grand réel plaisir de vous avoir très nombreux
Il y a autant l'émission Nabino. Nous sommes bel et bien en RDC, précisément dans la ville-province de Kinshasa. Cette émission fera déjà plaisir comme ça à Yannick Badawa. Yannick Badawa, Barobi, charge Yannick Badawa depuis mon atétéma, mon amatété à solo Yannick Badawa. J'ai un grand réel plaisir de recevoir pour vous un artiste et comédien sous vos demandes, Bobby Aïdor. Toi, on a posé plutôt un roman à comédien, on a défilé dans l'émission. Et aujourd'hui, j'ai bien voulu recevoir pour vous Kela Yangani et Naoyambelabino Pesusu Mobik ici, mon Tatale Kiayaya. Avec Kela Yangani, nous allons parler d'abord concernant Marambo Italie Comédie, culture en général. Et si tous les Kambo et Zagon Nyoko Lalelo, les artistes comédiens vont perdre essence na bango, les comédiens vont perdre nzela na bango, comme au Salama Kambo et Zaya Bangote. Mais avec Kela Yangani, nous aurons le temps de découvrir qui est Kela et pourquoi j'ai choisi de le recevoir dans mon émission. Derrière la caméra, il s'appelle Marcon Gimbi. Et cette émission fera plaisir à mon sponsor officiel, Regel Group Investing. Regel Group Investing. Il y a PDG Pichun Zolani. Baku, aux gens terrain na maluku, aux gens terrain na plateau de bateke, kuna na basewana, olinga otonga, olinga o investir na agriculture, Regel Group Investing, ba pesio facilité, aux gens na mwambongo na yo tiango Angers, bana ba tracteur, ba osunga au niveau ya ba mabele ya rolona. Après 6 mois, 1 année, 2 ans, on commis millionnaire en agriculture. Encore une fois, merci comme ça. À PDG Pichun Zolani Baku, je beaucoup. Si je suis en complicité avec Makongi, il faut un rachat comme ça, je dirais. Bonjour à mon invité. Wow, bonjour. Black is beautiful. Black is beautiful. Et toi, bientôt, quelle femme a-t-elle coloqué là, mon coup, c'est quelle a c'est bon. Namata. Non mais namata c'est clair. Namata c'est clair. Tiens, namo namata. Eh, yeah, voilà. Easy top. Ça va maintenant? Yeah. Toi, t'as eu mon roi? Yeah. Comment tu vas mon frère? Yeah, ça va bien. Kela Yangani, black is beautiful, easy top. You speak English? Oh yes, I speak English very good. Very good. Are you Yes. sure? So all our viewers watching right now, what can you tell them? Me, I ask my fan. I'm ready. Look, what do I say? I don't know. You are the one talking to them. English is a problem. I'm glad to see you. You cost me I speak today. What do you say? Me ask my fan. Your fans, yeah. You see me. You Yeah. cost me. I speak. If me I speak good, you are queen. Okay, Nkela. If me I queen now no very good. You are good. Oh no, you speak no very good. Okay. Understand me. I understand me. But I am is Congo. As English, I speak me English. But I speak English tomorrow. Yes. Okay. Comprenez ce qu'il a en ami. Quelle la bonne santé. Santé kitoko nongolwa nzambe. Sanzambe mawafa. Okenda. Oh, ngamutu naza. Nalala kateso nalali mwa muke nalamuki boy. Mboki ningani. Kela Yangani, Batolo Balingbaye, parce que c'est la toute première fois de vous recevoir. Yeah. Nous sommes à Aïdor Show. Kela. Célibataire, marié. Célibataire. Mais engagé. On a copine. Yeah. Asa wapi? Yeah. I am here ex. Non, papa, toi, Ngala. No, talk to Anglais. Yeah, anglais. Lingala. Po bite me Kela, as marié ou bien célibataire? État civil là. No, I am célibataire. Ouais, célibataire. Yeah. I am Single. single. Ok. Okay, thank you. Nous avons une relation. Yes. Pour que ça n'en mère mbota pas de émission. En tout cas, Moi message moi my mother, Non, ta femme. my ta copine. church, my baby. Yeah. No. My baby, goodbye. Ete, bon parce que moi c'est goodbye ndeni. Moi c'est na yo autant na minute. Okay, my baby, Mark.
Marco, goodbye, I love you. Puis moi c'est un message à la télévision au tala ou le banani. Le batan à lingala, je pense que ça sera plus mieux. I see no internet. Hein? I see no internet. Moi c'est au tala. Ou bien on a marié, mais on a une copine. Nazana ba copine. Ba copine. On a passé belé. Nazana ba copine. Teloba venanga badawa. Yannick badawa. Nana ba copine. Il fait me I speak Elch. I say why you I see you YouTube. Tu penses te marier quand? Bimchum. Ah, quel est le bon endroit s'il te plaît? Bientôt. Bimchum, bientôt. Il faut. I from to États-Unis. I buy cake. LC, you are feeling. Yeah. I can speak English very well than you. So that's why I said, can we speak in Lingala? Okay, no problem. I speak Lingala. Okay, thank you so much. Pour nous parler anglais, bien pour les gars. Parce que pour nous parler, la biso balinga Lingala. Au Kaniso Balakan. Bientôt. Ok. So na witi. So witi. So na witi mboka mo na préparer na kende. So na ye. Aujourd'hui, dans la carrière, tu penses que moi, évolution Zali sur le plan physique, tout en fait un matériel aussi, parce que d'être sincère aux abonnés au Salimoa Combo Makasi na biso ya Congo. Est-ce que moi ba rendre Zali au loko bakete na comédie nanga na musala nanga na zuma boy. Ouais, eza nango mais par rapport na ndenga âge nanga ndena umeli na bulote. Combien de temps déjà depuis que vous avez fait Ouais. En tout cas, on a à peu près 10 ans, 11 ans. 10 ans, 11 ans. Vous avez pour la télé, vous avez si je ne me trompe pas. Vous avez un chez Bino, si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que c'est vrai que vous avez dit que vous avez parlé dans ma tête? Na parlé dans ma tête, combien? Plus de 30 000 balles. Honorable Nerombungo. Yeah. Wandoto. Ezandoto. Eza lokuta. So jusqu'à le vendre chez Bino. Non, na futela. Na famille bazawa pi. Famille bangonya subana banga moyo bamisusu. Na kisensu. Ouais, banga mo kisensu bamisusu. Bazana kikweti bamisu na benkwe. Benkwe ndio. Mboka. Na mboka. Même awa uza yomoko. Tu vends na nani en fait? Azana ba petit frère. Petit frère. OK, combien? Tous la 4 personnes hein. Nandako. Ouais. Ou yomoza responsable na yango. Pardon. Yeah. Nous avons 4 personnes. Autant que ça peut misusu. Yeah. Papier. Autant que ça peut misusu. Yeah. Bamisu bazotanga. Ngama ope kalate na zo. Eza ya yo hein. Et bon mais tout ça non. Kato sane. Kalate pe ngama na zotanga bientôt. Autant ni. Yusuka chigini. Au la université ou bien au salarié? À la université. Au salarié. Mais à Kinité, Banda. Sur l'Afrique du Sud, c'est la de Suisse. Sur la Suisse, c'était la de Chypre. Sur le Chypre, ou bien Canada. Kotanga. Au tika théâtre. Tenga nakati bongo lianza ndenga tanga. Azo jouer. Oui. Ça tanga. Il faut que vous voyager le tanga. Oui. Pour voyager, on a quel billet, on a quelqu'un kotanga. Un jour, si tu comme 2030, nandam. No postulé pour le président. No postulé, on a dit ça. Au postulé à nini? Na président. Présidence. Oui, de la République. Yo comme président. OK. Oui, c'est quoi? Si on a comme président, bateau ya bazananga. Dernièrement, au salon vidéo, on s'est réclamé sur la taille.
ton grand-père Yaka Wana Edoxy. Ouais, ezalaki. Alors, qu'est-ce qui a fait que comme tu as niveau relaxa Nayo à l'égard ya bande kono ba artiste pe ka comédien? Ouais, ezalaki nango NT, nazali pe kanda na ba collègue nanga o bayaki te po nga pe naza artiste. Totambola pe na ba payer belé ba inviter à biso. Mais siko à propos ya ba kondina biso ndeti likamo ndeti o bongisa ndako bongisa veni bongisa propriété ezate ke mopaya mutoko ya ko sala ngoto ayo yebisa peuple congolais po ko gata ko lobate po enan fo ko lobango na lingala de oye na kikongo toi oye na swahili na tanwa na penda esimba te nga silike pona eske za mbala liboso ba artiste libanda baya bachukuma bazala awate na silika ba artiste belé bayaka wa le monde baza ko exploiter ki na hotel non na banda ki koloba par rapport na ba konje na bishamboka ba bengisi gampe po aya koloba no po azape mokosa bengisi nde mo munene fiwa na shirina ni dolsi ayo koloba mpona propriété ya mboka njoka eza bongo po bobozwa mwana mboka donc fallait pas soit yo ba exploiter les yo ouais po bato mikuse na monde art basé belé mais ouais ben mama kaseza yo ouais oye bani presque zanga ndenge basala ki bongo na mona yango complexe excusez na ba kondina biso na mona yango complexe po na mbongo yo ba pesa ki grand-père wana ezebele plus de 100 000 au grand-père kenana plus de 100 000 balles sur ezaki mona mboka sur ezebele ouais les gars 3000 $, sur ezebele point on va déplorer sérieusement oui sur ezalaki attends là je 10 000 énigme pona ko ça pipe donc changement de mentalité en tout cas le côté mabete batte belé balinga va changer on télé carte électeur hein attends carte électeur on le voit qui partout tina poto carte non beza ouais carte c'est ça pas petit frère ce que bato balinga ba question de curiosité permettre tant que carte électeur et ticket batte belé monsieur balobi est-ce que là à combien d'âge on carte électeur na koma de yana âge on carte électeur banda ne wana kuna na vote bana ne wana on sait qu'on a 19 ans na zo carte ne wana kuna kuna ba roza na 25 ans na yebite on va private life non yeah trop sur la monite qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Alolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga.
chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Ok, quel est Yangandi? Lelo ba déplorer sur bino ba comédien ba lobi bo perdre sens na bino. Bo pesa sous comédie te beaucoup ko se mêler na makambo eza na ba facilité. On a donné l'exemple ba Sai au banda ko valoriser biso mikolo tiko le cas comment on a Sai moi appelle lo Sai mi famille mobimba plus de 15 personnes na Europe. Tant au monde a rendu compte de à Kanda Maramasa na télévision yo lo ba au milieu de la randenge nini. L'été à Kanda eza tokoloba pona l'été à Kanda yana mutu musho ayaki pona bando kubeta bal me bal esimbite. Agoya peut-être ay bando goyemba. Agoya esimbite yana théâtre. Théâtre esimbite. Akomi na ye maître ya basta. Esimbite. Porte-parole. C'est pesa mitikali. Et le kaba. L'été à Kanda telaga to sala toko magana nini ouais to sali consultation pastorale boa na poeme nini ya makambo pesa ki nalité ya Kanda on a nalité et comme na deuxième boy to yebisa ki po ngana za le wa chef yebisi fo boy yo mto diriger bango muto bando diriger biso bazali mais na cadre biso na biso na yebisi ndeko fo tambola boy tika boy tika mais azoyo kate tomoniga moente to tena mopanzi olongoli nga mutu na longoli ite ya Kanda après c'est quoi comme osenga ba pardon na loba qu'il faut kosenga pardon sala ba monsieur belé ne sala ka bongo osenga pardon pankela yanga ni black is a bit ça fait comment on mona yema masala na télévision na bino taki ba comédien bo mulobela nini bino mo tout le monde donc yemo apeda dia apeda ndeni place azalaki na ndenga azalaki donc ndamo ofinga ba musicien fingi oyo fingi kotoyo ya koma na yelo kwa ngembo tous les sortes aba koma père spirituel ba gaulois peu bien ma bête mais ngana senga un jour pas à la paix porte-parole yankela liteya nazo senga bana un jour à la paix yangai Fona yebisa le 28 ya février wa twana spectacle ya munene fo lobela ngomimi. Donc il faut traiter le terre quand on est porte-parole. Ouais mais faut aya pe surtout les gars TV ne se manquer ba respect na ba fali na ba ni yo tant comédien na ba passer le c'est clair ba artiste misé belé ba ngoti ya bino musique na bango vu ba lobi ke bozo comique ko dépasser ba borne en fait. Par rapport à dire, on a vu de voir un artiste comédien passer à la télé en train d'injurier un musicien et tout ça. Bah, on a vu tout les mêmes badi, yo le bani na maramno swan. Et bien, on a surtout la même badi, hein. Il y a mutu na mutu azana ndenge na ye. Bishon de artiste comédien. Tomi pesa mingi pa ba artiste musicien. Et ça nous m'a bête ko soutenir artiste na yo ya mboka mais bango nde siko ba musicien ba soutenir biso penzate. On comprendre. Ndetinga sur l'été à Kanda zaiki commune mona bina filé mais na yebite. Mais chaque temps l'été fois que kombola nini babanga ni lupangu fwani avant bina filé bima boy de donc li papa ilamba olata nini boy
nga sikoyo biloko wana mpa na nga te nga toi komi mona ndeko na nga bina file star mpe oyo aza so otangisi bastar ya Congo ye mpe aza na kati oyo baa na succès me nga nazala wana ndeko na nga emo mpe kosoutenir ye me ezala te lokola mongamba eza vraiment propre. Donc là c'est très une utilité à canada de mongamba ya faire, tu veux dire ça? nayebi te peut-être akoza mongamba peut-être akoza donc awazaka mongamba na ndenge azosala mais azosoutenir mpe star mais azovoyager quand même quand kimusane on a okende bapoto badwabiki azovivre bien yango mona tingami na yango peut-être une idéologie aux artistes au travail na art na ye ake poto wapi ana circuit bongo circuit ake na cadre ya Jésus ake na cadre ya Ferrete ake na cadre ya Eric nani travel oyo publicité na masa na nga na c'est magique sika za bambota. Alors qu'est-ce que les gens peuvent retenir le lot pour Nabino ba comédien par rapport à Nema Kamangozo Kende? Côté kanani lité akanda comédien te lité akanda comédien te za journaliste. Sur tête mais kasina lo vérité. Lité akanda za comédien te mais za porte-parole. Sur tête va na cadre ya ba comédien Luka artiste moko ote otunanga ba question na ndeti lité akanda namwaka ozong la qualité ya kanda lité ya kanda fo luka basankara oluka aya mabe oyela yo ebi bo sangani o mo banga moyo voisin matete lité ya kanda kila yangani boss nenga to kinde presque la fin mais mingi gana ebisa ye fo le bela événement le 18 Aquas Place, le bisogno sur artiste comédien, Tokozala Wana, Tokozala Loa, porte-parole, il y a artiste comédien, il y a Zala Wana pour tous les artistes. Tokozala Wana na Aquas Place, tout ça la film. Alors, quel est le métier de travailler au pays? Ouais, na minute, quel est Yangani Black, is beautiful, is top. Nazaka toujours pas président dans la vie de loin et c'est ça vraiment bambote belé donc na banzonzing ça évolue parce qu'il y a un moment où disparité qui ouais nazale ba voyage pamba et ça là bien sur voyager na boulot hein il y a pas d'engalité à kanda zo voyager na boulot na yebi finga on comprend ya mais yo lingo tanga be nango oko tanga ndeti nini ngana côté ya falite naza côté Ferrete côté Eritete naza artiste na linga bango nyos mais yo lingo benda nga mupanzi mo mpanzi na benda yo lingo benda nga mufanda aigle ngaza partout so pasoli nga sikonde komona W nini wega enga trop wega mais ça peut discrètement vous me sachez ni mo a single mo kala mingi te oyoke ngwe tiens mon box bien extrait Jambe sunganga yo baninga nanga o totanga kina bango basila baninga nanga donc ba voyager banini donc yoga otikala je kanga mutu na tikala na welela ka babadi na bana mike histoire ya nani ya lite ya nganga pe lite como lite ya kanda ikotelinga pega ne mona lite ya kanda paninga nyoso ba artiste comédien ba bunda ye etikala ka kufinga ayepa wega mabe kufinga ayepa fere pa bafinga aya lisu pa falia como ufinga falia ayepa robino como ufinga robino etikali mukie na yebite etikali mukie finga nani gaz mawete est-ce que na fingi gaz te afingi déjà etikali gali etikali gali après peut-être koya pananga lelo toro loba tozela nini pakila na comédie na biso Congo
Ouais. Au ça là qui me pousse na yo, des fois ça te dérange tant autant mon Anzela. À quel niveau tu vas voir Anzela par rapport aux alliés? bapesa ngamo bavaleur mambo inako liboso ezalaka te mais lelo nakomosentir yango esalaka nga vraiment plaisir mais sikoyo nalinga namatisa donc mais omatisa nini tai te mo nde najuwaka nachange na ndenge kojoue nakoma mingi anglais mponga mingi nalinga anglais nalinga siko nakota cour anglais po oui, donc, mais je préfère anglais. Je bande jouer en anglais. Pour nana coach cours anglais. Si vous avez la TV chaîne, émission anglais, film anglais, mais si on a coach cours anglais, non, mais là, même des mois belé no bande déjà. Ok, merci beaucoup Kela. On a fait bonne chance parce que les comédie na Congo et peut-être moi valeur un moment vient des anti-valeurs. Ouais, qui type na makas ba artiste comédien ba koma kolanda ba musicien. To koma ba mandien, moi musicien bois kimbongo. Ya bosanga te peut-être. Ponga na sanga te. Bosanga. Oh. Moi semaine mobile simbi pas même que $20. Bon fonctionne nini banzonzingi baba ngana nene beloko tout ka batana question banzonzingi bosala rawana et fonctionne nini on vous paye combien ça se passe combien et ça là non ba transport so yo ça nzonzingi transport c'est pas combien ba transport ba $30 $40 ba misoupe oh ba pena ba liba ba ya sika ah joa na $10 joa na donc so ça l'idée nzonzingi na journée na semaine non on ça la paye donc on ça une 5 gars ah ouais banana yete zwana oni ah ouais zane bongo zwana ah ouais moi $30 $40 $50 so eze belé kweza so eze belé 80 c'est vous se retrouver à terre en fait ah so ndeti na tongo faut sokola avant ko bima folia louer moto, camion, titre, transport, union, peut-être qu'on dépense pas $15. C'est un moyen de coller, de bénéfice, visibilité, relation, ma banque des ala. Mais sur les acquis, oh, quand tourner de tourner, bon, ils ont passé. Moi, le bande. Tournage so ba bengi ndeti papa ba ndiko mususu wana oyebi ba na kotanga neza na mapete ba ser Belleville ba sila ba ici wana nde ça va comme moi mais le reste wana eza na l'autre dans vos kaka qui au bénéficier de moi ba relation au bois qui na yo maman Albertine Kalambote au bois que maman Odette Omeko aux États-Unis au bois qui père miga peintre au bois qui papa Christian Baet mokonzi ya ngandanta bana Poblan tanga yo ki bongo mo west mo 200 moi 100 moi nini bon bimo qualité au tigalipe au salima ouais au salima comme ça na ndenga nini bodo za mo pe mao le buzo penda frère cop wana nde sava ndeti oto sala consultation pastorale wana nde un peu bien obo bengana lite yakanda oto bengana ngamo kino bengana lite yakanda revi yo trop ko finga oye pa wego fingi wego ulungwe fali oye fere ndenga za fere bona mona na lota ndoto après nini concert faire le 24 na moi ndete a changer nzela na mona na lota la ide ya bandoto mabe bongo tika so continue kaka on s'en charger na non kinete na njuli kuna na quartier 3 côté ya cimetière nini babenga cimetière nini na kikuna na Kimbantek te ya zana ngama masina koti boy merci fort kuna pena na gaze kasi merci beaucoup Kela nous arrivons à la fin yo za
besoka na tu mulaga lité akanda. Lité akanda. So lege miso tala. Ye ngaba tu. On a toutes nos questions. Bo na mwaga yo ana besoka. To bunda oh. Oyebita ke ngabe met. C'est au bangae. Moi banga moyo. Yo le biki bo bengana na pastoral pour passer. Mutenga mutena bengana. C'est au banga c'est quoi? Ah? No banga nani? Un mot de la fin, nous sommes arrivés à la fin. Vraiment merci na bande kotu balandi biso na lela bino ya folie. Na lela bino vraiment ba commentaire, bo s'abonner, bo soutenir artiste na bino. Parce que ça sera aussi numéro na nga ezaka plus 243 89 45 15 899 plus 243 89 45 15 899 wana penda kozwanga na nzela WhatsApp nasenga na bafan tu oyo basepelaka na nkela mpona kosoutenir artiste na yo eza kaka te mbongo donc basabone na page ya nkela yangani nkela bosabone boya mpe na page ya TikTok bosabone bo bapage nanga même na ya YouTube bosabone kanda ezalaka moi bambote nanga na pesi na mama Aimé mama Albertine Kalambote bambote ebele papa Hermélange Kwaso papa na Elikia Kwaso jogo munene na France wana vraiment bambote ebele bambote nanga na Chancel Mbemba le demi-dieu na lela ye fort nazoluka mpe varese na ye toujours bambote na ngai napesi na mama Odecho Meko mama Karwane Mas my mother I forget now ma Pera Lomiga peintre na Londres vient na ngai Igor Balox ya Lembintika papa Christian toujours Christian Baat nganda ntabezaka moko na kata poblano wana na États-Unis eloko nyonso oza nango bezo kende kaka esa na obeta tu nozonga nosala kuna peut-être ba 2 semaines après na mona lianza telianza kelibela yaso lianza kelibela kimitema kelibela po mutu amemaki azate ye mo akene na ndenge na ye kelibela na bosani te prophète Fleury prophète Fleury Big bambote belé ye pe mutu azo invité nga deuxième fois merci beaucoup Kela vraiment bambote belé na bosani nani mama Yvette David Mangaya Bileko mama Yvette Bileko my mother mbota ma elamu na yo me I forget now thank you so much bro David Mangaya it was great to have you on my show. Oh thank you thank you so much mais l'ita kanda tika bongo changer pour 2023 faut changer tika biloba loba na tete maître yo mo bwaga ngade yana bwaga kiene bande bwaga maître ngade maître Yobe te bwaga maître Yobe de yana maître Yobe te arobeta oso sa aventure à plein de mama tete na kituna kitaki non émission Seli Yannick Badawa merci pour l'assistance Bolingo, yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Koulapa société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya boisson alcoolique lokola whisky champagne vin PM susu bazali koteka boisson non alcoolisée lokola coca fanta oza mobimba
ezwami awa na l'île de France oyo bazali kosala distribution partout mingi penza awa na l'île de France livraison ti bisika nyonso kolinga o na salle de fête o na ndaku o na dépôt bisika tout okolinga oza mobimba benga bango na numéro oyo 068 54 17 740 société KLP distribution chez Luc Koulapa yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée eyokani. Un grand réel plaisir, chers internautes, de recevoir pour vous un artiste et comédien. Sous vos demandes, Aïdor, moi j'ai trop de musiciens. Aujourd'hui, nous avons un grand réel plaisir de recevoir pour vous un artiste et musicien, comédien connu au Bolivie, on rappelle tellement trop. Mwana Tata, Mobi Kisile Kiyaya. Avec lui, nous allons parler des actualités sur la toile et pourquoi pas aussi sur la Marambo Italie, Bongo, Bango, artiste, comédien. C'est ça verra plaisir comme ça, assistance de Yannick Badawa et pourquoi pas aussi à Maître Yoba. Nous avons na Katia Matete, na Fief Naye. Et c'est qu'on s'y prend pendant le temps d'activité, mais il nous a au moins accordé tant il y a coupé sa biso interview. Nous sommes avec Mobi ici, moi Tata Lekiaya. Cette émission fera plaisir à mon sponsor officiel, Regel Group Investing. Regel Group Investing. Ouais, aux Arambilanga, on a qui colle na maloko, na plateau de batekio, linga ballon nelayo. Au lingo pesa balara balia bambongo na yo Regel Group Investing ezawana au coach en contact na bango au pesa mbongo bana ba tracteur ba balulilo mabele balonelio après une année 2 ans au commis millionnaire tout milliardaire na agriculture. Je suis en complicité avec Makongi Mfona Racha et nous dirons bonjour à moi na Tata Lekiaya Mobi ici. Mbote Aïdor Bokola. Ya Pembe certifié na Snap Aïdor Bokola. Okoki kozala certifié mais wapi? Oh, je vois bien ouais. Hein? Kozwa kama Mobi Kisingulu bolia kana kapela na kwangata. Oh, hein. Pembe na ezali certifié na Snap. Ba comparer na ba oyo batula kizazu. Ba habité ya bango ya munieto. Snap yemo kwa PCO. Pembe Cherol. Aïdor Bokola. The strong man. Yeah, the last man is there. The last man. Yeah. I'm happy. Same here, bro. Yeah, thanks. You're welcome. Bon, d'abord, santé, Mobi ici. Et nous sommes en Afrique du Sud. Avec des réalités où par rapport à l'état de santé. Balo la page. Mobi Simon na Tata. Lekiaya. Un moment. Chintoko na Chintoko. Elengi na Elengi. Très kitoko. Kitoko. Comme bolit, tu vas voir, boy, ben tu vas bunga au père. Je suis poids. Karezo Katana. Bon maman, tu Aïdor Bokola. Félicitations quand même. Moi je dirais félicitations. Tozo Bunda. Félicitations. Ah, tu as droit d'auteur non vendité. Ils ont les hémorroïdes. Ah? Ba droit d'auteur il y a école où non vendi penzate. Eh belle année. Ils ont les hémorroïdes. Kasi nanu ezo koka kovanda te. OK. Mukongo nango ekatani. Ndenge moso ya kabola kimai. Kasi malembe. Makambo zali kokende nango bien tozo Bunda. Et kokende malamu. Les gens peuvent comprendre une chose. Mobix est très rare dans Bagag. La raison. Mais il est actif. Très actif. N'a pas page. Très rare dans Bagag, mais très actif dans les réseaux sociaux. Ming n'a pas page na omoko. Eza bongo. Ming ba zomi tout na pe. Mobix ici na Bagag zo mon na te na ba pièce. Et ce sont des questions qui ba interrompre la biso lelo na si ba zomi ya no na ngambu na yo. Ezali pour batu belé bazali ko exploiter batu. Ah, pour na ba intérêt na bango. Vaut mieux nakaba énergie nanga na makambu nanga. Mingi bazali koya ko exploiter batu. Lokola na tango ya kala. Nzoka toza na 21e siècle. Oh les kabagag tipo ba mingi ba ko exploiter batu lokola 21e siècle. Lelo soki omoninga na gag moko songolo mpakala. C'est que ba norme ils a respecté. OK. Moto mosusu akobenga yo Mobi kisi yaka kosalelanga bagag
ezali chaîne ya sika ya mutulanga tango mosusu ya zui na mbongo azui mbongo oyo esengeli mais asalisi yo ya asalisi yo po amibimisi lokola eza ya ye nsima nango apesi yo eloko moko okoki konionga mais sho eza te. On peut aujourd'hui donner la raison à Bato Baloba qui ici a beaucoup changé. À comment on a exigence belé, bana comment on a succès, à comment on manager. Baloba pona, baloba lokola basenzité. Baloba lokola basenzité. Baloba lokola basenzité. Babika idéologie de permettre nga idéologie ya vena osai ya moi tout dans les normes. Bongo kutute na mokili o ezali kotambola malamu artiste esengela kazala na moto oyo azali kotambwisa epe bayilo poto baloba seul le talent ne suffit pas okoki kozwa kiti ovandi kaka na talent na yo mais kasi soki oyebi na yo banorme te pamba kasi ba oyo bazoloba bongo eza bato balingi tosala kaka lipwa lisovele oyebi lisovele salara tika tosala nzoka mobikisi vision mpe échanger na mokili ya kala tozalaki na carence ya kombo ata lelo eza nango lokola ya Bill Gates te na ndambo wana na mwa litufieta wana esengeli kotya mayele lelo mobikisi azobundela succès te mobikisi azali kobundela réussite wow oyo abundeli réussite lobi akosenga lipa abundeli réussite oyo abundeli succès akosenga lipa lobi kasi oyo abundeli réussite akokunda moboti na ye wana nazali koloba kaka na lisese oyo abundeli succès lobi akosenga lipa kasi oyo abundeli réussite lobi akokunda parent na ye akokunda baboti na ye très profond po mokili etangama bongo mwana okokunda moboti na yo soki moboti mpe akundi yo loba yo mpo otambolaki mabe soki oluki ozwi te kobeta ntangwa te baloki yo lelo na koloba kaka na masese tala estce olukaki malamu très profond soki mpe ozwi te kokanga bandoki te ntango mosusu oluki malamu te zonga senga na tata alakisa yo nzela kolula biloko ya mokili te lula bomoi ya seko na seko wana nazali kote ya bango. Ça te fait comment? C'est très profond, bien au gars parce que tu es très sage et puis intelligent. Lelo, Mobik c'est qui peut être absent dans la gag Moussoussou, mais on retrouve d'autres Mobik ici. Na même comme mon ayo. Lokumo Massan Joliet zonge pa ya tata. Mobik ici à l'obate. Lokola o wana babengi Mobik ici. To alati lokola Mobik ici. Ezali ponaye te. Inspiration tata moto à Girakango. Mais des fois on confondre pe bato comme on a confusion. Mobik ici wa bisto mesane. Mafuta na mai. Bokeseni ezala kakaka. Tokoki kozala kombo moko. Tango mosusu elongi mon côté. Tokoki kozala elongi moko. Tango mosusu libota mon côté. Tokoki kozala libota moko. Tango mosusu manaka mon côté. Wana nazali koloba kaka na masisi. Pe ekobanda kozala kaka na masisi. Okoki koloba naza molai mbiji navimba nakanga basuki ya maboko lokola maître Chibo kuna na lufu. Kasi ata bapesi yo bilamba ya maître Chibo Zembe olata. Tango kokende na lufu bakoloba alati lokola maître Chibo Zembe bakoloba te azali Chibo Zembe on a nazali koloba kaka na masese. Ça te dérange pas de mon arabe mix ba mabel lelo ebele na terrain mokolo mon côté lokumu ezali ya ekolo Congo na koloba pe ngai te lokumu ezali ya ekolo parce que c'est qui est clair tant yo bimara pe soki omoni moto moko asokoli mai na ndako na ye apakoli mafuta ademare mutuka ayekolela tongo midi pourquoi balandi ngai bazalaka lokolanga basalaka lokolanga ba oyo wana bazalaka ba primitif na esprit okoki kozala riche na mosuni mais na molimo litufieta ata la gomme ya kokota douche oza nango te wana nazali koloba kaka na masese oza riche
okoki kozala no riche na physique boye boye mais spirituellement kasi na molimo ntango mosusu oza mobola ya danger ata lipapa kola tozangaka ngo bokonfondre te babesoin na makambo oyo esengeli nazobeta masolo ya masese lelo très profond riche matériellement mais spirituellement pauvre ezali ba oyo wana balingaka lokumu nzoka lokumu masanjoli moto abongi nango eza tata yo te akatukange lokumu yango oyo olingi okende nango wapi yo kodepite te kampana nini ozosala ozolingo dimine misusu mpo yo mata soki omati misusu baza ya kodiminue suka nango ezali wapi ndo komi 3000 ans akatuka di na bato bandolo basiko bapeti wana bayaka na basuccès ba internet ya bamoto basimaka ya baebingwe baosila na bango kala mingi te. Alors pour ceux qui vous ne connaissent pas, mais moi je sais comment vous évoluez, peut-être pour na baso baebité. Yomo en soi on lobelaka nini o batsaka bino limite ke succès ba internet bano ba mikolo ga basila ma kala mingi te ba kisa ba internet se bagi nango bamoto baedingwa mike mike. Mobig se retrouve dans quelle position actuellement? Je peux dire que les choses avancent ou bien tu es quelque part à stack en fait. Mobig qui s'azali kokindene normal. Oyebi tina nini? Tina nini? Zela na linga kelo komo ku anglophone balobaka. Ezala kalisusu nini? Be you, do you, for you. Wow. Très fort. Be you, do you, for you. Wana na lobi yango na lisese. Tango na lobi bongo bato balobaka anglais ba comprendre sika nini Mobig qui s'azali. Be you, do you, for you. Be you, do you, for you. Ngai nalingaka te na leka bato. Nalingaka na sala ya ngai nazala ngai. Oyo lingyo lekanga leka na onga. Soki lingyo sala makambo oyo po yo olakisa yo leki mokili mobimba wana yo. Mais Mobig ici yatala kakaka yaye. Tozali na sala manger biso nyonso wana nazali kobeta lisolo ya carrière mena masese moto na moto bache biloko moto na moto azwi selon nzala na ye kasi oyo azwaki biloko mingi na lokoso akanisi ba oyo basilisi bango bazalaki na nzala te po bango basilisi kasi ye oyo azwaki ebele akoki kosilisa te ye kwazanga na epetenia akomi koloba boza na maladi bozo koka kosilisa biloko te alingi afunda baninga na moto ya lambaki te silisa Ozo ebele silisa ngoyo moko lingo ozo ebele Mobig ici alataka kaka lokolo sapato na ye Mobig ici atalaka kaka sani na ye Mobig ici awelela kambeto na mopaya te on a nazali koloba kaka na masisi. C'est toujours très profond. Oza mayele? Mayele ezali tata. Oza sage. Nyonso wana ezali tata. Soki omoni mayele, to omoni bwanya, loba tata azwa lokumu. Nabongi na lokumu te. Nabongi pe na masanjoli te. Curieusement, permettez-moi de une question. Et ma moza musique na Joël Salambi atobenga na sena sana Mobig sabi pesa mbote Joël Salambi na Belgique na pesi mbote na pesi mbote Joël Salambi Mobig si ya télé-réalité bat balela à l'époque na Mobig si le Mobig c'est différent mais bat mso ba Mobig ça mon a trotté mais matériellement fort changement bon le Mobig ici Makamozo kota. O ezali matériel kobeta kayango te. Tu as question. Bani ba oloba. Aso mona antena makambo mingi mais comment koto yo moi développement ezali. Ya motuya choses privées ou peut-être de sala. Ya motuya. Ezala ka visibilité na boité. Kasi ya motuya makasi koleka na carrière ezali circuit. Circuit bani par là. Ba o ba kokoka ko sosola ba sosola. Circuit. Relation ici côté l'emi pe Mobig ici tala kaka boy na e ko tourner mais to landi yora na mabele na ngai
na matete esika motolu na ngai balona esika mobikisi ya botama mingi bayebi te matériel ezali eloko te ezali eloko pamba ya motuya ezali bavaleur morale bayi lopoto baloba ezali kibo moto kozala na matériel ebele yango elakisi te baninga bakoma tapi otambola likolo na bango tango tata tomboli luka otombola pe baninga na yo wana ezali toli ndeko ya Congo yokelanga eloko oyo société Basel oyo elingi koloba bacha service de luxe eyeli bino spécial promo nettoyage na $75 ya pamba pe ya bourre na niveau ya 2 fois te yo moto ozali na appartement bureau salle de fête salle de sport restaurant église école supermarché boutique magasin hôtel ezala ndako na yo société Basel service bakosalela ba service nettoyage désinfection désinsectisation ongai awa bangungeleki to bampese babota mingulu yeba ke ba produit bakosala awa ekoboma yango nyonso désinfection pour la COVID-19 dératisation c'est-à-dire que awa bampuku babota maneti bazana kati ya zamba bazali na kisi o bakotiela bango bapuku bakokufa bango mongo désodorisation koto solo eleki ata balobeke bimpuka moko ezali kotoyo yeba ke solo ya parfum bakotia awa ekoboma ba solo wana nyonso ata mutu akufa oyo wakutu te adresse ezaka kase moko ezwami awa na ville province ya Kinshasa na quartier Kwenge 1 numéro 11 bar B na commune na Matete topoko kobenga bango na ba numéro ya téléphone o bozali komona awa na société Basel chez Papi Bacha l'homme de luxe bango likambo ya bopeto ezali nde spécialité na bango non c'est trop fort ba supporter bagangi Europe Sanga si vous comprenez lui s'appelle Junior Mobikisi Bankale Europe Sanga avec ce Junior Mukena ba question un peu sérieux tout cas bolonga ne fils que moi 5 ou 7 minutes wana fobenga Cristiano Taye ayebi sika zali Cristiano Taye Europe Sanga Junior avant de son Mukolo école promo Europe Sanga Junior juste pour 5 minutes il y a des questions tout les juniors zamana esprit na ki Junior et tozonga na Mobikisi après Junior il dort beaucoup là. Bonne santé. Ouais, ça va tout doucement. Très talentueux. Ah, merci. Félicitations. Merci. Les gens vous apprécient beaucoup. On a une vérité. Ah bon? Très fort. Ah ouais. Très sage, très humble, très calme, mais surtout intelligent aussi. Ouais. Yannick Badawanyongi Mobik Sabwa qui était. Signalé Mobik, si tu bosses un bec ou tout. Genre musique. Maître Rouge, na Maroc, na Piombote, champion à Nice, Kanyeba. Champion Nice depuis South Africa. Yeah. Champion Nice Kanyeba. Tous allés donc Palin. Champion Nice Kanyeba, the champion. Ouais, yeah. Maître Van Damme. Maître Van Damme na Jobo. Bah je vais au la belé vraiment. Ouais, bah na Jobo. My second country. Warrior, Gaulois, Wengemen, Kofied, Spiritas. C'est le Bengabanan. Barissi, on dit que c'est un Barus. Mobik ici. Mobik ici, Warrior. Gaulois, Spiritas, Wengemen, Kofied, Kofifi, Sobiniangwana, Riss. Tu te situes dans quelle position? Mobik ici. Se retrouve dans la position d'artiste de la République. Dans la gauche, dans la droite, dans la likolo, dans la CT, dans la kati-kati. S'il s'agit de devenir warrior, par rapport à circonstances, mon amour, moi bien à valeur, je suis warrior. S'il faut. Mais tout le monde a un stade de martyr bien tenu. Oui. Non, stade. Tu as mon agio filé bimagia. On a tenu vraiment un stade de martyr. Tu as Nankela. Ouais, mais non. En fait, les amis, le warrior suprême de Fali Poupa. Du fait qu'il y a une initiative, il y a stade de martyr. Après, c'est Congolais Belé Cop. Y compris, Au Yosef Cop.
Ouais, parce que Miding, ouais, travaillait na Madame Sabine. Salutations spéciales à Madame Sabine, Miding Class. Miding des sponsors officiels. Miding Class, Madame Sabine. Travaille, qui sponsor, il y a artiste, bah contacter biso le quoi, influenceur par rapport il y a animation, il fallait tout ça là, libanda ya stade. Jour à concert. Jour il y a concert à Fali. Et après il va passer sur billet VIP. OK. Tout le monde déjà tous une activité, il y avait plus moyen à Obima parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Alors tu bon, tout qui peut total là, quand même c'est un événement. Tout qui taper total là. Un jour avant, quand tu n'as ça y a un tilo collé. Mais pour nous mater pas de tu as pour nous mater pas de les seuls n'ont pas de faut tout na OK. Tout na ma NL. Et vous avez ici est tel ngombe. Mais mon big ici non datos kala kibika bango basala calé. Et puis voilà, na sala musala o sengele na sala après c'est bon na tala ki ndoulé 2-3 chansons. Et puis Nabimé Nangai. Na tino question là pourquoi permettre nga na bigi ozala no front. Batu balobi yango, balobi ils ont comme l'impression na makam concert excusez-moi, un concert héritier, il y a beaucoup de comédiens ba pesi coup de pouce na bango na mérité. Mais na oya fali bozaki ba comédiens mingité mais ils ont retrouvé Mobik ici na Katia Stade. Mais absent na concert héritier Watanabe. Et ça les moi yebiga congolais pas na façon à réfléchir ça. On va lui poser la question. Absent par rapport à Nini. Absent par rapport à Nini. Vous allez quitter en fait, peut-être dans le stade. Ouais, nous allons été dans le concert, il y a Goga. Nous avons un spectacle le 23 décembre dans Showbiz. Nous allons même les difficultés, même. Il y a aussi la même vidéo ou encore coup de pouce. Parce que pour promouvoir l'événement, il fallait normalement après l'événement. Et après l'événement, qui même banque côté Congo central, Cop Mobo, ils allaient vite fait. Ça y est, allez retoucher, je ne me trompe pas. Vite fait, nous avons le 25. Nous avons le 25 22h. Nous avons le 25 22h. Mais sinon, nous allons être together dans Goga. Tout ça bien, tout ça bien, bien na ba comédien pe, bien personnellement nanga, invitant na anniversaire Nemo, je sais pas ce hôtel anniversaire Nemo, Abed a choisi Kabelanga bon ouais. Donc nous allons vraiment bien na batunyoso. Et puis ndo lobi ke kozala ne Warrior Spiritas. Déjà même Wata ou encore Fali ou encore Ferré ou encore Nani. Nandenge vraiment il y a professionnalisme ndé bakinana makam ba CP là vraiment té artiste moko waza artiste o ezaki orthographe il y a ndé ba komela artiste nanga nandé ba komela artiste na ye ezala orthographe moko en ligne tena za derrière ye et Chanza ah bon je sais pas et beba en fait non le bilanga na bien Chanza déjà un peu information. Ok. Donc on a besoin de à Kanda comme Gaulois et il est derrière Ferrego là. Ce genre de comportement, les lieux comme les banques musiciens congolais pour nga bano vérité na musicien congolais tant à comboter. Abi tout le monde ko éviter si ko ba musicien, ba comédien parce que à l'époque nous on travaillait avec et ba collaboration, on te dit que nous dans la production on a bien musiciens. Mais ba tendance c'est beaucoup ça et comme le ko ça là que les artistes ont maintenant peur de vous de voir un artiste comédien, de passer à la télé, de taquer un artiste musicien et tout ça, d'autres personnes qui ont affecté Binopété, ou peut-être vous avez neutre, je peux dire ça. Bon, là vraiment, dans le contexte, dans l'ingana côté la musique, parce que nous avons déjà la difficulté, il y a maîtrisé, pardon, il y a maîtrisé sentiment mout. Vous comprenez? Et éduquant qu'on a la tolérance, éduquant qu'on respecter l'opinion d'autrui. Donc, nous sommes dans la position dans l'Ikambo, en tout cas, il est libre. Sauf que chacun de nous a sa vision. Auto ça les a carrière. Auto ça les a carrière. Nous avons dit Nini à Tchaka pour carrière Nekende. Ce qui est ça, il faut aussi la makamo boy. Tant mieux. Sauf que oh landa makam ndenge tam sous sengeli. Tant mieux. Mais moi personnellement,
Nde na oto yebisao. Naza ni muto songolo ni muto ampakala. Parce que je suis un artiste. Je suis un artiste de la République. Naza un intérêt ya ozala na ba relation nyonso bien na ba artiste nyonso ya mokili ya RDC. Vous comprenez? Parce que tu as appelé ma cop monsieur Zala et où tu n'es pas musicien. OK. Ah, tes cop. Vous avez un contact direct de Bangomo avec Ngabino? Ouais, souvent. Déjà, Nani a bien singa déjà na ba makamni mo belé héritier bien singa. Dikapa bien singa concerné à Rotana. Rotana mo bo tout 2020 tozana nada. Ba yamba biso bien imaginer na Kinshasa mais pesi bino suite na Rotana. Donc ça biso ndire ba paya. Non, ne bazora ba paya. Organisation mo donc ils allaient bien et j'apprécie Ferregola, j'apprécie Kofi Olomide. Pas coupé dans le thé. T'es non nous t'es Bazapeka obligé t'es. Ah ouais. Oh mais oui Bazapeka obligé mais ouais sérieux. Bazapeka obligé t'es. Ingelo baté le quoi bango on a eu opportunité t'es au salelo mon buena bango na bannir bango. To na dénigrer bango non. Et surtout que na ba effort au basali tala omoni aidor beaucoup là. Moni batouana nyos totanga bakombo. Parcours na bango est facilité. Surtout so biozo na contexte. Ya mboko tozali, ya Afrique au tozali. Au monde na ba joti ba komi na niveau. Donc il faut respect. Il faut respect. Ngaku na lingato kota na ba makambo ba genre asala kiboye o ndeko mo basali mbeba na s'inspirer na salelo mo bo pona sekisela ngo batu non. Il y a un peu de très sensible. Apparemment, les artistes comédiens au Congo, beaucoup plus s'inspirer dans l'erreur. Il y a Meba au Batbaosala. Mingi ezala manque à travail. Manque à travail. Tant on manque à travail, c'est-à-dire na vandi boy na boule bilengangeli ngeli. Nana poso finga Kofi Olomide na bi waniko et puis na développant et vandi sima mukonga mibali nyonso waniko pour dire nini na mibali nangonga wana koluka mambo belete moko kaka parce que tout le monde a utakuna. Vous comprenez? C'est de l'intelligence. Papa Soto Mbote. Pour vous attendre 30. Non en fait vous avez Nino certifié en comédien. Au moins la sagesse et réflexion. Non mais c'est ça. Nana tenté namoni Aidor a sali erreur mon boy. Ngape komela. Tala moni bato belé toi ko seka bato belé na TV. So ba mbeba na biso to sala ba bimisi yango. Ya bato na ko zaper bien. Sérieux. On est faillible parfois, on ignore surtout comme na YouTube, surtout comme na réseaux sociaux. Voilà. Tout le monde a l'ambeba. À l'exception des Moutouté, tout le monde a l'ambeba. Yangonga le quoi humain, le quoi artiste, le quoi leader d'opinion. Nalinga vraiment te que c'est moqué na berrer. Il y a ba leader d'opinion moussous. Toza et l'eau moko son akoloba. Tant na bina leader d'opinion ba o wana o akosa la pembe ba za leader d'opinion. Déjà nga na ebsa batu ndeko nanga wana loba na contexte non tamsu ya famille de toi. Ndeko nanga yi atomoni na mbeba nini. Déjà ba edikanga kozala donc na solidarité. Ndeko nanga taza muyibi ndeko nanga. Na ko encourager na kimoyibi mais non zala together. Oh comprends. Même moral. Non lingate place baye place mo bina iba bande ko naza muyibi ngabla amuyibi non. No baté bilom so eza berrer tu vois. Eza ba manière mo bo e salaka société et s'est développée. Communauté na biso to volété parce que to vandi na ba n'importe quoi. Tu comprends? Tu vends vraiment na ba n'importe quoi. Et puis il y a beaucoup de flatteurs. OK. La communauté na biso. On a des vrais faux. Or il y a 2 fois
na préféré nga faux vrai. Faux vrai. Aïbida qui a faux. Donc na qui faux na za vrai. Alaxako kalinga côté. Tu vois? Mais que au moins vrai mais faux. Na suis belle l'émission ça. Aïda. Alinga da yote dans one of les. On a vu vraiment que yenda za na linga ngate. Donc déjà tant wa linga ngate alors qui s'en a kalinga ngate il est vrai na fausseté na e. Que oya oyambanga ndeta msusu nazana masalanga German. Jene depuis baba encadra ba est grave mon quoi bon on a ba somi dana. Surtout monani to soit na forme il est vrai. Azalana ngate pona mobikisi. Azananga abi to benga nga so benga junior nga benga Joël. On comprend? To beti baba les sika moko to coller sika moko y déjà anolinga manetsa mvuka biso mais je vis kana matete ezalage matete kwa Chine. Matete kwa Chine donc tout le monde faut ba kung fu. Mutunyo so sportif na matete. On comprend? Vaut mieux ba toi bongo que mutumo boy ayi pas peso conseil. Mais conseil wana peso il n'est pas vrai. Alignoté tant peso oye mo ipsi anana problème mo boy vraiment abi non mon mambo ba kinana ngo boy obi mutu azamto tant wa kia nzo ayo ipsa mambo nini alo ngapuna bana ngo bayoka te ya bana ngo boy. Donc il n'est pas vrai. Arrêtez de Pierre. Yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, allez na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa ozotu na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Donc communauté na biso toza na ba vrai faux, toi na ba faux vrai. Parce qu'on a préféré un faux vrai. Dans un vrai, il faut naïe. Après la tendance, nous comprenons que oh yo déjà c'est très profond. Il y a un tata on le bio songolo à 8 position. Soit la tissé en eza position naïe, tant mieux. Tant mieux ngana au côté na ba sentiment. Yo ko salango et ko comme la haute en fait. Un jour parce qu'on ne sait jamais vu les réalités mon qu'il n'est qu'il n'est. Je ne sais pas. Pour nous ça les lots à bon on a comme un mutu à mutu. C'est qui va assurer nous la mère nanga. Donc c'est où la mère nanga. Il y a des intérêts peut-être la que voyage. Parler nini. Tala. Là bas bakenda voyage ba kufa. Aïda. Voyage yo memanga. Place wana ba kufa. Donc un mukili mongote et changer nature nanga. Naza parmi bateau balingara bazanga mais na kimia. Kena zanango na banga nzelo na lekate na tche chapeau awa na kinete non. Je suis né pour être libre. Même en esprit donc naza mon liberté na ngande na boue. Donc je suis libre donc voilà. Free. C'est capital, j'ai beaucoup bénéficié. Ah mais oui, hein, mais sincèrement. Eza. Nous sommes nés pour être libres. Ouais, mais oui. Hein. Ah mais oui. Free même en esprit. Faut parce que même
même moto ya okumisa yo, même moto ya flatter yo, ou gérer esprit na été. Ah mais oui. On peut se libanda, quand tu veux maîtriser ngote, o gérer libanda. Libanda c'est là ko qui était à qui te bon gérer était. Tam sunda qui était na kati na bi alongwa kuno laksani. Yangwana l'école na biso babaka. Mutu esclave azalate. Moni école la sagesse. Au moni même bakoko na biso, o ba bazaba esclave. Non bazaba esclave te. Ba na swate. Parce que kati na bango mindele bandoko ko gérer ngote. Vous comprenez? Bakangé bango nini? Tam so solo ba Joma donc ça fungoli nga chaîne na ko bete mana bomi kana maboko. Mais chez Ati vu que la condition très sage. Mais ba flatteur ming ba bon na ba traître. OK. Skonga raison pour laquelle na la flatteur te pour nga veut na sala na grand prêtre. On connaît trahir les lendemain on faut na kufa. On connaît trahir. Si on a trahir les lots, lobby na kufi. On est à la dimension mon boy. So na niveau tout comprendre. Donc on n'est pas parfait, mais on fait des efforts. Il y a le kozala, il y a tambola na matambe, il y a principe à mokili. Wow. Ou la kangao, bon sur la kinga poto. O poto et salo bien au kendo zo mukanda. Yo kanisi bat bazam, mikanda bakufate. Batamikanda bakufate. Junior Mobi qui est très sage, vraiment. Je pense que dans la biso va comprendre ma vie à Mamouto Baga pas jeune à solo. Showbiz le 23 décembre parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. Ma fille chez Bima tu postes na ma page na ma Facebook. Merci beaucoup. Na ma statut et Badbobi c'est mon abino. Showbiz. Les gens sincèrement Ming Balobaki est-ce que Mobi qui s'est vraiment affronté Showbiz tandis que ba veko tout bato sala yango te est-ce que qui était derrière lui est-ce que qu'est-ce que vous avez motivé ya rondima ya ko affronter ça le rôle la Showbiz au lelo et comment ba sale métier ya Congo ba ministère vraiment se mesurer pe na yango na beta Showbiz mais de voir un artiste comme Mobi ici ya roloba ki na robeta pe Showbiz on a vu des résultats je pense que ça va rebancer sur l'image de ça avec beaucoup plaisir et là on est salgi au sein que vous avez prêt ou bien. Parce que derrière moi, il y avait quelque chose de très important. Comme l'ambition. OK. J'avais l'ambition, j'avais la vision. Et Moni, ceux qui ont affronté le côté, Kolobate qui a passé, toi Kolobate qui a pété. Peut-être, souci on a zango, il y a ça la Showbiz. Si on a le bec qui a annoncé l'ango dada, ngamo na iba difficulté ni na kutena. Si on a le bec qui a passé, ngamo na iba difficulté ni na moni. Donc, il y a des gens qui ont traité biso, surtout biso, bateau to bimi na internet. Bateau belé bolinga ont traité biso on dirait tous les artistes étaient. Ba confondre biso. Or na ba série ba CD ba biso o peto zalaki mais allez ba ngonga na biso te makambo no loba bato ba sensor yi bango ba ebi vous comprenez donc je prends témoin bato belé o bato ba koyeba Bobo Manoka Mike la Duchesse paix à son âme Chico Poulou soit zalaki il pouvait témoigner déjà série wana 2008 2009 CD hein babia à venir ça faut bosser comme Nzamba sala na ngonga na ye na ton na ye ndenge ya lingeli azala na besoin ya vie mutute ya imposaka a imposer nde toza na ngongo et ni la que on est faible comprends déjà à part ko sepelisa batu na bandinga ba tournage naza capable yo sepelisa batu na ndenge ke baye bavani vraiment na salle na mbalé bango très bien yango no moni par rapport à vision na kindaki na ngambo bana ina nazo bana ina pour na yeba ke bango répétition ils ala bango problème te ke biso ba star parce qu'il y avait aussi des stars où il fallait bazala
Bazala dans le sens que pièce tout répété. Mais voilà, tout le bas, professionnel. Les niol, on a répété. Donc, professionnel, il faut répéter. Aux autres professionnels, tu es plus que Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo. Pour ça, l'entraînement presque chaque jour. Chaque jour. On va s'entraîner, performance. On a besoin de Bakissa Makambo. Mais biso, voilà, il y a un bakité. Banaïna, Nasangana, on tout répéter pour que tu pèses à Oyo Monakiwana. Félicitations, sinon. Merci. Il y a un Oumoni, Batumsou Babia, Mobik ici, Asali complexe, Asini. Remarqué, les gens s'attendaient aussi pour jour où tout le monde a couleur. À part anonyme. Non, ils allaient mélanger. Ils allaient mélanger. On a vu de loin. Non, président l'a vu de loin. Président l'a vu de loin. Président l'a vu de loin. Décor. Président l'a vu de loin. Président l'a vu de loin. Azalaki absent. Azalaki na contrat na Dubaï. Yebiga lipa ba sévi. Il y a maman Justine Mata. Et Kozanga vraiment té. Azalaki na Dubaï puis Azalaki na après on a fait un embouchimai place au moment qui bakanga ba photo na mokonza mboka na baron sia kukiel normal président Sobé oui azaki invité mais on dira azaki empêché Aïda peut on dira azaki empêché moni il y a 2 fois tokutana na ba makambo o ezaki faut privilégier on comprend donc bazaki ba empêchement d'accord oui azaki pas empêchement empêchement 6 empêchements. Ouais, c'est normal. C'est pas grave. Mon iso doit solliciter et ça là bon. Et puis voilà. Et ils allaient dans le normal. Ce qui est important, Batubayaki Batala spectacle à Mobiki. Félicitations sinon. Bagi Otala ba invité à Mobiki c'était. Il y a une absence, il y a ba invité nanga. Et ça a été que spectacle les alaki. Spectacle les alaki en bonne et due forme. En couleur. Absence à monter les alaki remarqué. Balobaki ah nani zangi pour nani non. Yo comme te soulevant po au monaki ba vidéo ba salaki. Au monde voilà. Et ça que bazwa qui ba empêchement ou les alaki valable par rapport ya ba makamu na bango ngana ko lobate ke et ça soki 12 soki nini. Pour soki les alaki 12 bat ba yaki otala mobikisi. Bat ba yaki otala mobikisi. Naza na respect belé na bango parce que na respect belé na bango yango moni na invité ki bango bango pe baza na respect na considération yango moni temps bazala ki empêcher ba meka ki un peu ko communiquer non voilà merci si fort mais président ça na bengi ça qui était te na bengi ça qui était relation na ça na manager viens nanga bo bengi c'était point. Bon, raison, on a bien que c'est le président Yubika. Président Azam membre belé, il y a 16 personnes en poteau. Mais tu as déjà David de loin. Ce qu'on dit, au ben sobé, au ben ça a été poni. OK. Ça a zappé Aza idole, Aza parmi bateau yo, ngai na landaka. A inspiranga na mambo bien. Après ça yo après ça inspiranga na mambo bien. Au sala lelo. Wana ko seleni makam. Wana lobi lo comme ta primitif. Batute. Quand on va bien petit na ngai mobiki si ba pesa ba groupe mo yanza na pesa nini. Bon, na kota wana te. Na kota nini wana za vie na wa Jésus de Mbandaka nga tali yango ebele. Tam sukoleka président sai dimension na lingaka œuvre wana. Si on a ignoré, il faut pas lapider. Et on a Tanzambala, c'est long. Jésus de Mbandaka a inspiré, ouais, na boité. Et puis ce babi, et puis Sangagou, na landaye, c'est que je suis dans les bons. Parce que ils ont vraiment beau so boyango. Faut pas que man esplanade mo bolo na parler du peuple ba lapider le quoi Saint-Étienne. Et puis mutolo banalanda. Asa n'importe qui te. Ça y est. Et puis jusque là on va OK pekana on boite que papa na vision. Pour l'ingé va être trop témoin. Besoin pour évoluer, pour développer. Président c'est un grand prêtre. Félicitations. Un grand prêtre les gars, grand prêtre belé. No bengi ça qui été. Na bengi ça qui été parce que na ebagi ke Asa au continent à penser. Asa trop pris. Na ba mambo tout le monde mambo ça la raté. 16 patna Mikele. On a coûté aussi à même non l'homme sous. Tam sous ça même ngapé. Ça. Au point d'idée. Ah, t'as l'émission, hein? Non.
Président ça c'est na bien bambote. Na soleil l'autre fois, Nanzela leader à Missi. OK. Tout ce qui est fort, tout ce qui est fort. Batune balinga kaka. Baza bakulutu biso to kuti na masolo. Mais yo no lobati. Baza bakulutu o biso to kuti. OK. Ata na monier na mbeba. Non, ça l'adversaire n'a pas été. On a mis bomite. En soi. Bien sûr. Mais oui, elle a battu M. Soussou. Ata gogo lio. Au talika ata inae. Okimimba onanda. Okiola. On a choisi. C'est de se faire monter faible ou bien d'éviter les problèmes. C'est la grandeur. C'est la grandeur. Raison pour laquelle les grands Jésus avaient dit sur la bête mbata awa, pesape awa. Oui, pourquoi? Pourquoi? Oyo wana ba betio awa, pasi wana yoki. Yo mto mérita ngoze ayo. Yami balé. Oyokeli mto a offensé yo. Mto a betio. Donc pasi yami balé wana. Eza oyo koki ozongi sela. Pasi wana ya ko yoka. Yo yokeli yango siko. La sagesse en soi. Biso moto aza. Aïdor bokana. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyebake eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela Maman, bonne santé. Nakomi bien. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste mino ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga. Ta santé, c'est ta vie. alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali eza te Mais non. Si on a Congo mato comme na bino ta 30, c'est lui qui marambo eza soute. Mais webini eza po il y a beaucoup de mal éduqués. Il y a beaucoup de mal appris. Il y a beaucoup des inconscients. Il y a beaucoup de gens animés dans mauvaise foi au balingate culture na biso et mata. Moniso tobi to vanda na ba polémique ezangatina to banda ko tyranner na pendant que ba ivoirien ba komo sangana ba Niger na ba nigérien ba sangana ba selomo ba nigérien kuna ba sel featuring na ba ghanéen au tali film mo boye tu vois biso tana ba congolais Brazzaville to ko sangana te pour que tout ça elomo mais tout ça quand on a qui grand prêtre tout ça on a bassesse d'esprit tout ça on a anti-valeur tout ça on a injure ah bon nga malheureusement il y en a ba tout sous en tout cas tout ça tout sur la mais boyena tala kete OK tant on a la casquette ni on a na tala été ah vous savez ba ami tout ça non ami écoutez tout ça ba connaissance toi na relation mais tant à la casquette nemo boy aïe ofinga au salabo je ne suis pas là souci na ngizalara tout ça mali boké tala ce qu'on a ba richesse ni so ba toi na parce que les talents il y a congolais ça fait partie de la richesse au mona mutu mo bo ciré ba chaussure ayemba loko à quadre à respecter ba virgule ba nuance vous comprenez mais au mona mutu mo boy a imité président de la République au mona mutu mo boy tu vois toi na ba talent mo boy surtout encadrant te prendre conscience parce que tu as animé jusque là dans inconscience et puis dans mauvaise foi. Wow.
Merci beaucoup, Gino. En tout cas, on a accusé Moutouté. Franchement, on a accusé Moutouté. Cette émission, on a bénéficié d'un belé. Une émission, la côte de place à Internet, on a bénéficié de quelque chose autant en télévision. Un gars très sympa, sage et intelligent. On a passé un rendez-vous, tout ça, la télé-réalité. Tu n'as rien à fief naïe. Tu n'es pas père. Donc on le fera la semaine prochaine. Ce sera au début, tu n'as rien à siège. Tu n'es pas père. Tu n'es pas mon mobi qui s'y allait là. Le basson nous a dit le bogo, ça le bogo. Tu montres, tu remets même au documentaire sérieux parce que la stratégie c'est à si quand tu as cette émission My Story. My Story, c'est un nouveau concept. Oh peut-être tu me rappelles que la Moussa, bah artiste na biso, moi histoire na bango. Tu les étais autant à na kini de moi d'une manière internationale. Afrique des Sud, surtout dans My Story. Tu reçois moi bah vie à bateau et puis bateau bah ébié. Et pourquoi pas Yemoko, Tota Molana, na ba point Oza Capital. Merci beaucoup. Merci. Pour votre passage merci. C'est à moi de vous remercier pour. Vraiment. Message à Mobuk ici parce que et puis salutations à Marc Ngimi. Vraiment, c'était la junior 6 fois Mobik ici Bankale, un artiste très talentueux, humble, intelligent et sage. Sur mon Congo, tu as un artiste qui a 7 ou 10, crois-moi. Seul les talents ne suffit jamais, c'est très capital. Seul les talents ne suffit pas. Ça demande aussi une dimension managériale. Ouais. Il y a un monitoring, il y a un manager. Il y a un fier. T'es manager. Il y a sur la soupe boîte qu'il faut manager. Mais bon non. Au bien que pas 36 boîte. Ah bon, tu commences à saliango bi. Ah bah tu commences à comprendre. Yo so nga saliango critiquer nga. Apo ba est-ce que art na biso culture na biso mais tombama. Bazanga no ba manager mais so moni manager au critiquer. Parce que bat balinga to zandeni. Vaut mieux ba ina biso na position malamu. Que ba sepela biso na position mabe. Poso boyininga na position malamu. Tangu o comprendre o linganga kolekando inenga. Mais so linginga na position mabe. Tangu o comprendre que position ngela mabe. O inanga kolekando ando linganga. Très profond. Mot de la fin. C'est très profond. T'es naso dans film Aïdor beaucoup la mais à sagesse. Mot de la fin et puis beaucoup à la skin. Comment les activités, ça comment toujours préparé ma campagne 2022 tout si le qui a showbiz 2023 to ko gipe ko si sango na stade des martyrs pour na ninité batuba ya ko seka na stade des martyrs au bet stade des martyrs na lobby pour na ninité. OK oh na prophétie pour la ninité. Pour voir c'est quoi betango mais la minité. Oh mais pour la ninité. OK. Donc mon big c'est un stade des martyrs si tout va bien 2020. Kola kate ngala la quitté. Ngala lobi tango mosusu. Loba lokwa tango mosusu. Tango mosusu. Wana siko esengeli bazila nalia na tonda. Na komi konyu kutabilo kona zobwaka. Au pire spectacle bien. Nde siko na ye na libumu ya kovimba. Na lobi na bengi sibino les 1er juillet na stade des martyrs wana na pesi date. Mais ceux qui nous na tondité. Na développé capacité à mobilisation nanga. Na développé musala koleka ndenge na sala ki na mikolo lekaki. On a un message. Na pesa batu elengi. Na sala te pour Aïdor Asali. Na sala pour esengeli nga na sala. Na weleli na nani. Na weleli na mutute. Na zape na tina ya kowelela na mutute. Ata mokileza tata nanga. Na koki koloba lobby na stade des martyrs. Batu bakoya na bango. Webi pona nini? Batu wana nyoso moni, batu ya tata nanga. Oboyi na bendi paiement. Otikali na ndaku na bendi paiement. Na kobaka katata na stade des martyrs ya mobiki ici. Oya koyate benda e paiement. Na ba pasteur bakoya. Non, c'est comme ça vraiment on na salité. Moto akozala na ndaku azate. Na lobby condition, ceux qui ont été na kati, na monoate na triomphal. Bato bakobika, ezaka kasendu emata.
otikali na ndako na bino yindule na yindule navandaka na ngaba natikali na ngaba bakwembelo bamama yindule oh bamama yindule oh wana na nsima nango balobi azalaka moto malamu alekisaka batumbo tete molimo no epema na kimia ali ba oyo wana bayaki epa mobikisi babiki na kobika eza pasi te nga mokolo ya stade de martyr nanga ekozala naza na stade de martyr naza na 20 mai naza na stade à 24 naza na imka sikoyo yo yaka kolongola ngo yo yaka kolongola ngo na mokolo moko na silisi na martyr na ke 20 mai na silisi na 20 mai na ke imika ata na velodrome te na invité nani na ko invité mutu te baza bakidi mfuka bango wana nyonso baza kidi mfuka kidi mfuka Kofi kidi mfuka JB kidi mfuka Papa Wemba kidi mfuka molimo epema na kimia kende na victoire omona nde batika bafoto na bango bakendaka kozwa te tata pambola bino esi la ponani mokili ya tata olingi na komisa cameraman oli kokuma akata kakati malobe okoba akokoma lokola mose na lukele yobe wana kokomele lokola Aaron mbote na basentir nyonso ya mobikisi yobe na loso moninga ya blondi ebonda moninga ya Tchernobyl héritier bankali rayon utaba angolano héritier bankali grand prêtre na kabeli olwanda wana sala nango oyo lingi Yannick Badawa olingi osoma pine ya malamu bapine wana nyonso eza ya ngwanzu yake pa Yannick Badawa mbote na maître Chibo Zembe ye na kabeli elufu ekoma ya yi Chibo Zembe Zembe ya bachibo ya Junior Kilabax tata pambola yo Champions League na pesi mbote na Bovi Keumba le fils des bourgeois et lui-même est bourgeois wana nazoboa kananga bato mbongo te batu na ngai na chanja batu te nazala kaka na batu na ngai Diabanza mwana nene balobi 2023 matete mo amba bakabeli yo yango Cristiano Tayeye mukolo école mokonzi na bango pona nini te na maestro Feli Ogobani ya tongaka abanda kotonga utakala si lelo pazo tonga lobi pe akotonga kaka. Thank you so much. Thank you la kisini na kata longwana ba thank you so much na yo tikana pesa mbote soki osi sikzonganda kuna tikanga na pesa bambote Didi Masandi Julien Mambo na pesi mbote tikana loba na mama lobi na bikisa bana na pesa bango misala tango batangaki nga mutu natangisaki bango belela leta kobelela nga te nga leta olingi nasala bikamo kobanga te baluka ngai oyo ya mibali baluka leta ya basi baluka ngai badimi wana tata azwaka ngo kutu te mabonza na bino tata azwaka te bopesaka yango wapi me tata azwaka yango te oyo yo oza nango pesa nga na komisela yango tata kasi yaka kopesa ngango ata franc mpe nazali kozwa yaka kopesa nga eloko nini emonana mama mama soki olembi kende kolala kasi soki olembi kende kolala mbumaka nde tobokinga kende kolala mbumaka nde toboki mama mukolo nga nde naza mwana ndambu ye mama mukolo ya mobimba nga mwana ndambu te wana yayanga te nakufela yo liwe eswaka na boyi bamema nga na nécropole soki bolembi bokende kolala tala pesa mbongo ya lobi koti mobikisi asalaka na banki nini mama natomboki ndomoni boye nga natomboki mpenza ya kotomboka nga natomboki mpenza ya kotomboka mama sikoyo ngai soki natomboki nalongolaka bilamba tikanga
nalongola bilamba nazolongola mama lobi na nga bongo mpona nini émission pena bato batala mama naboyi baminere nange monana nalobi baibai mbomakande toboki Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.